Aïe, 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 aïe. Bandeko, Karine Mokonzi, la baronne, autosala direct wana, en tout cas, elengi na gu. Bokota kuna, boyoka, direct, bosepela, bobanga te, biloko ekoleka kuna, koleka mwambe, koleka montagne ris, tobenga yango montagne Karine Mokonzi, oyo eza koleka kuna. En tout cas, bandeko, bokende, bokoyoka esengo. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa soki bokoti na direct boko sepela. Soki bokoti na direct boko bina. Ba oyo pe bakolela bako zanga te. Ba oyo pe bakolia lino bako zanga te. Mengai Papa Robo ezali eloko yo nalingaka yango wana eza pe na kati rando rando ezo mapamboli rando ezo nguya rando rando elengi en tout cas nga penza nalingaka rando rando mwasi aboyanga me rando te pona koti natali ebandaki malembe me tango ye kota suka yoka rando nani Karine Mokonzi no la baronne avandi na biro na ye avandi na kiti ya mokonzi aza koyoka rando ya ba chinois aza koyoka rando ya ba spectateur bon nayebi te soki bazalaki ba chinois ou bien baza ba chinois te mais bango nyonso base présenter baza ba chinois yango foto lobaki baza ba chinois tango bayiko se présenter na kati ya mami elakisi baza ba chinois alors makambo eleki vraiment ekitoko bokende botala émission bien sûr kombo ya Jaël elobami kuna en tout cas eza mabete elobami po bamisusu bakoteli ye bamisusu babongisi makambo bamisusu balobi te mami na biso awa oza kobala makambo ya rando tolingi yango te bamisusu no mami yosalaka eloko te eza Jaël sio ndenge donc ebele nga mwai nalobela bino eza te nga bisika nazalaki kaka kobina nazokanisa mbala moko nalobi te fo naluka moye nakoma ata nzembo nakoma ata 3 chansons fo ezala ya coupe décalé oyo penza ya somo ya désordre oyo penza ebinisaka bato bajerke na badanse makolo pati mpo napesa yango na la baronne soki asali babiloko ne ya dilour nsima nango ntango akotia bonis atia ata nzembo oyo nga na kosala pamba te oyo penza esengi bato babinaka lokola rando baza kopatinie lokola ye moko DJ Arafat aza kobina bakoningana kobeta bashit komata ntina bamoto kotombola moto atoza na moto te otomboli ata velo osali kaka oyo kosala kobeta motu na se kobinisa motu na se makolo likolo pamba te ezosenga bongo ezosenga
bongo côté Jael Chopazali Nazasir aza nesengo po émission oyo en tout cas ekosala na Jael Cho esengo ekosala na ndani sous esengo Miriam Mokonzi non ye kosale esengo te ye eloko ekosala esengo batu wana babunda atati na balabala bapanzana bachinois babendana ngambu na ngambu bakana baka oyo ekosala Miriam Mokonzi esengo yango wana mais Jael Cho na yebite pour le moment eloko ezosala Jael Cho esengo kombo na ye ebimisi mwa likambo kuna kombo na ye ebimisi mwa eloko kuna bon ebimisaki kaka na direct ya la baronité mais na privé pe kote nanga likambo moko ezalaki me wana na koloba te po eyaki na privé na yebite soki nani moto ayaki nango na privé me namonaki kaka chakos moko ou bien ba chakos na yebite soki ba chakos pe baza na groupe na bango groupe chakos ou bien ya solo ou bien batu na yebite yango moyena lobango ezati na pesi ba chakos nyoso mbote epesa nani Sam Kazadi alors bon tokende bokende bandeko boko yoka elengi ya kitoko bozwa bokota bobandelaka direct wana eza direct moko kitoko soko lingaka rando atuka banda nanu ne bandeli yoka makambu oya malembe tango ekokoma na suka wana nde oyekoyoka sikoyo biloko ya somo soki po lingaka rando te ndenge moko kuna peza na bato oyo balingaka rando te to balingaka rando me siko baza kolengela bolingo mariage ya mami pamba te mami aza deja na pa Félix tigre noir azobala donc rando eza pona ete eza logique des choses ba misusu babangela rando eza logique des choses ba misusu baloba soko touché bakotaki ekendeke nango bongo eza somo te so pona koyeba yango botala le grand Mopao abanda banda kala batia na liste ya ba musicien ya rando ya likambo boye mais le grand Mopao misusu pe balobaka botika azoki pete misusu balobaka tsoko sali toke boye e banda pe kaka na ba le grand Mopao te baluambo bongo ye moko c'est school Mobutu yekutu soka tomboli maboko azopesa batu mbote me ba miso balobi te o eza mbote te azofinga biso mitu minene miso balobi no azokoloba boza bana malamu ndenge bokumisaka nga papa sese o rando en tout cas ezalaki lengi kolanda ba direct ya boye en tout cas esalaka kitoko ozoka ba chinois moko beta kiai moko beta chuki moko kota na sama bele o rando elengi atuka na kosa bilote direct esaliga esengo moko ya kosakana te Jael Cho bon soki esali sengo te me mwana na yo lokola komo bengo deja yai toyebi ke mwana komo tanga kombo na yo ezosalo esengo oria bengo mama azobenga dia yai eza kitoko ezolakisaki mwana azoloba deja Jael Cho sepela po émission mobimba esalami pona yo bamisusu balobi bwe bamisusu bazongisi bwe mais Jael Cho en tout cas naba bamela shekola bino nyonso oboza na net boya na net ngai papa robo na ndimite na kotika bino natika pona nini ponga na ya po bino boyaki liboso bino nde onga na landa bino nde boza kopesa elengi internet bino nde boya na monda rando pourquoi nana yebisi bino ke rando babimaka ngo na pete nana yebisi bino ke rando batikaka ngo na pete no rando batikaka ngo te rando nde mutu etikaka batu eske bomonaki le grand Mopao atumbolaki mutu tanga abengaki ba journaliste pa na ye te me ba journaliste bayaki na question le grand Mopao azongiseli bango na malembe nyonso mesali polémique esali rando esali clash
plus de 100 000 personnes balobeli yango. Alors, ezaki faut les grands mopao. Non, parce que rando ekokotika les grands mopao te. Rando etika kate, voire même atotiki mokilo yo. Nani sa yokaki rando etika Mobutu banda tika mokilo. Esila kate bongo sikoyo. Banani bazalaka ba vrai pemela Karine Mokonzi. Na banani bazalaka ba faux pemela Karine Mokonzi. Wana pelo kwa kitoko. Elo kwa kitoko. Onkolo. Eske ba vrai ya Karine Mokonzi. Eloko nina kitoko. Ba memaka mingi pa ya Karine Mokonzi. Ba faux ya Karine Mokonzi. Eloko nini ba memaka pa ya Karine Mokonzi. Ba vrai ya Karine Mokonzi. Eloko nini ba bebisaka pa ya Karine Mokonzi. Ba faux ya Karine Mokonzi. Eloko nini bo bebisaka pa ya Karine Mokonzi. Onkolo. Kolo Yesu Masiya. Oh ya. Eske Yuda azala fona yo to azala vrai na yo. Tango bozako tambola azaki na ba souvenir ya kitoko ebele to zala ba souvenir muke ya yebo. Ngana azalaki te tango bozako tambola livre wana pe soki na lobi na tanga Biblia na ko comprendre mingi te parce que bo tambola penza mikolo ebele na ba heure na ba minute atana tindi wazekwa ye mutakomaka ba livre akomelanga les grands bombos de la sagesse na ebite soki na ko comprendre. Oh rando bandeko bokende nga nasana likambo koloba te ngai kaka esengo kembo na oye utoleka. En tout cas eloko babengi rando na chaîne bandeko nanga ekozala. Oh nyuso alingaka rando ya kotala. Oyo palingaka rando te. En tout cas bomba mana una se ambetu me kotala kaka. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. O rando ezoma pamboli, rando ekumbama, rando epambwama na sukisi awa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.